Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Tu Sarabino toujours que Kosal et la Bino ezalara vraiment devoir na biso. Yango soki ya koloba ezali, to hésitara te, to mankaka te, to yaka penza, pona ko beta mbela, to pe pona ko partager ensemble na bino balandi ya B52, la mignonne officielle. Je tiens à dire un grand merci na babonné nyon surtout. En tout cas, 10K, merci beaucoup, ça s'est fait hein. Pâteau, la champagne avec les tantes, on fêtait vraiment ensemble hein, parce que bon pesibiso o ezali valeur nzamba pambola bino bisika nyonso bozwami nelo toyeli biso lisusu papa songi ayeko tia le point sur les i et le trait sur le t. Papa songi alobi ye noko ya famille bota akolemba te akoya kobeta masolo oyo ekosenga na biso to comprendre to pe etinda biso na réflexion to réfléchir. Film na biso ezoleka méritocratie to moni ndenge mama na biso top na mama na biso Marie-Jeanne Bololé babengani Davina. Erreur Davina salaki parce que alobaki vérité te. Vérité na vie eza eloko moko très puissant la grande famille toroya. Leonard siko na minso na yo lobela na film na biso ti na opesaka moins spiritas moko ya mukie. Vérité na vie eza très important de dire la vérité. Vérité sauvaka. Lokuta, le père de mensonge, c'est le diable. Soki Davina ebisaki ada vérité que non elle était mobali na ye akufa tana mwana. Je ne pense pas que tant ba maman ni ba yeko pesa message o ba ye na ona le façon ba eli wana na ndenge mo ya mabe wana banga ba yoka bango banga ba te maman ndenge za boye makamnyo sozolo ba to yebi kabala ki boye boye nanani to ya to meka ko solo la mukie to ya to meka ko solo la mukie na nous sur méritocratie. Mais tout l'andana nous, papa songi, abonnez-vous massivement. Je B52 la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Merci beaucoup. Nzamba Pambola Bino. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Wade zalaki, ma flash nebiso. Siko tufandi awa, wapora to lobela makambu. Nini o ezali koleka. Lekita nini o Zuma. Jérémy. Na papa ale bazaka osala. Zo kota na se système sous-marin pour to yeba information vraie to le mettre to na bino ba soupçon moko boepo et bien ça biso dire ba konifuati et pour ça tout ça ba professionnel nga chef grand journaliste d'investigation so boninga na beta ba board c'est-à-dire ba source na biso qui investiguer avant to bima to pesa binango na kati ya TV. Voilà na pesika rambote maman na biso Belleville Kandi monsieur Tonda Sokali Motema lam lokwa Marie na pesi mbote na équipe na yo mobimba. Voilà. B50 la mignonne info 16 mbote na yo pesi kozali bo sanate bo partager ka ba vidéo na biso bo s'abonner ka bo te ba cloche notification tango biso se kotaka ele la kesika bozali. Bino motema malamu ya Belleville o atinda ka même bana famille bota atindaka famille bota bo s'abonner na ba chaîne na bango po ba chaîne na bango et tonda ba robot ba talaka ba film na bango mon côté chaîne bandi ko koya belle baza même ko contribuer na récite ya bato o balinga ka été tel degré ya mutema malamu ba de ko bolingo to ko expliquer bino mbwa sui mbwa lelo awawa to moni ba kronifuati ya ba côté ya ba cook bango na bango bandi ko soa so bolandi émission na nga on a sala ki lobby so bolandi émission na ngai on a bandaki ko pesa conseil na ba kronifuati na ba journaliste ya sila bisalo zaki kaka lobby na émission saki lobby ngana na B50 la mignonne to pesa ki bango conseil ba finga kabana na bino moko na noté na media bandi bo benga bo pesa bango conseil bo lukana no soki za ndenge ni po boyeba eloko nezali ko kende bidi bo weleleki ko finga bango lelo awawa ba journaliste ba kronifuati contre ba kronifuati ndeko na biso mo seza ka na Johannesburg kumbona na nisusu mamu international
totala na ka ngana na TV to benga na to komana ka pe so ba conseil so bien Saint Figaro ndeko nanga mamu international afinga mina tembe kaka pona nini amekaki un peu kopesa conseil na bato ba partout zwana o ba kota na ba jacuzzi mitakala balala na basi mibali na mibali ndeko mosi afinga mimbo asumbo na ebisa yo obuni loko yoko obuni tour de babel ekoyaka ndenge bokwesi sila bokozongisa sila epa ya nani oyoyo epa ya Belleville o bino bakoni fuati na bino ba journalulu susu ba journalulu na ye boyebi kosala musala te lobi bopesaka mamusoki combien de mille wawa po asalela sila bisalu ba promo ba publicité kolobela ye po azape ya bakuku mais lelo oyo iso totali liste na biso ba journaliste ba meka koko ba journaliste ba bakuku ba meka pe ko recadrer système makambo na bango wana sotali ba ese ba mida na mamu international ba meka ki mpe ko yimbola kosala moi genre moko ba bongisa nanu bana wana bapesa bango conseil mo mukie bino bakoni fuati na bango botikalaki na kati kuna na maison soki na yebi so système datindaki bino toyebi soki ezowutela wapi yo tolobi sila fa longola bino musala bosala boîte moko bino na bino bakoni fuati na bakoni nini oyo boza koswani bozali kobunda to bozali kosala boyo bozali komatisa biso bana famille bota kaka bo tala ngebu tala ngoko ngebu kaka bo zomata Bota, famille Bota na Kinshasa, na République démocratique du Congo, famille Bota na Paris, na Belgique, partout na Mokili, et biso awa famille Bota na kati Afrique du Sud pe to pesi bino mbote bana mama Belleville Akandi, monsieur Atonda Sokali motema malamu lokoma mama Maria to pesi bino surtout ba mbote kaka ndenge ezalaka. Voilà, et le penza to bombeli bino moma solo muki eto recadrer ba propos ebele ebimi pona Belleville Akandi maman na biso. Voilà. La bonga mwana no mo kende ngezala kaka. Batu balobi Belleville Akandi mutema mabe. Wane makamelo bamaki semaine passée meto ozongele yango po baza kotika te ezali koloba mabise kolobama. Lelo to eto recadrer ba propos na bango. À propos premièrement to banda makambu Belleville Vantard olale sabana na yanda ko zole sa ba voisin babokele ba jeto babokele ba mbwakela pona nini na showbiz tanga bengisaki ba étranger ba otoba ba Côte d'Ivoire ba otoba Nigeria ba partout ba yaki wana to kolobela ngo bien na ko expliquer bino pourquoi ba étranger pe ba yaki na la showbiz ya Belleville o salamaki semaine passée il y a quelques jours passés. Tokolobela makambo wana na ko expliquer bino malembe pour comprendre ngai. Deux, tokolobela ki motema malamu oyo sala Belleville Akandi ndenge nini atinda bana famille Bota ba soutenir ba artiste mususu. Et pourtant ba artiste mususu batinda kate batu na bango ba soutenir Belleville Akandi bazela ka shit na ye akweya po bango pe ba sepela. Maintenant motema malamu elekaka esika kokwela ezate bana famille Bota baza partout na mokili oke baza ko soutenir vision ya Belleville Akandi. Mais poto bandana no totala nanu ndenge nini théâtre na biso ezalaka na place lelo oyo komeli bana libota noko libota yo ya yeto zolobela pena neti kinzonzi. Est-ce que bozo yeba ke nzonzing théâtre na biso ya Congo ekoyaka nango ekomaka so ko jouer exemple le oyo babengisi yo quelque part okende ko jouer boyaka mbongo moko boye ba fini yo kaka ondireka mbongo moko boye okosomba Thomson na kwanga so dendo na kwanga okende olia osali nzonzing journée mobimba. Est-ce que boye ba makambo wana babengisi yo penza ke no oko jouer pièce mobimba bipa bino na 8h ti bozo pe ba 18h ba 19h tango ozongo bazimbo ta roulage liboka fumbo ba fini boye ba tio kaka boye papa simba te soka mboka transport ozongi ndako ofongoli pe boye soka $10 $15 ozongeli yango ndako tala de gras passe bono saka musala pona visibilité kaba mona kaka no
wana acteur moko bo songolo wana acteur moko bo impakala asala ka théâtre bando zo mbongo te bando ko se retrouver na eloko moko te. So na bandi na sujet oyo c'est parce que na fongola bato non mo compréhension na fongola bato mo mutu mo mukie oboye ba qui est belle vie na théâtre ya Congo. Vous comprenez? Na pesa tanga bon on se fait exemple na lobite ke za bango. Toujours ko la artiste na biso exemple Bouyi abengisi nana lo exemple abengisi comme onani abengisi wata longibo ambulance a jouer théâtre. Tant que silisi Bouyi azuka liboke mo boya fini abi ambulance futa ticket zonganda ko fona ndako no bo 10-15 dollars quand bonga tika pamba. Donc c'est-à-dire ambulance qui a ça pour la visibilité pour mona ka non ambulance ça existe. Ce qui peut lobby nango ambulance ko salisa loko oyaye akobenga Bouyi tongo yoya a la même chose pour liboke mbote ba roulage a pesi et pas Bouyi ko ke bo 10-15 dollars bonga ya ticket na bonga make-up esili. Bon, je peux de visibilité. Lelo autant la kandi aye afandi. Atali ba défaut nyonso tout wana ba théâtre. Tala, moi si on a mutema malamu na yebisa yo, yona ko benga mutema malamu comme Maria pour na raison. La kandi afandi atela bula bi non. Fona longola ba ninga nanga ba terre ba actrice na situation oyo yozali koleka awao. La kandi abula, quelle vision ya moi na moi si. Sur le biso ba noko boy ba noko ya famille bota to ye poto soutenir la kandi c'est parce que total la vision ya bactère na biso ya lobby ko zala ndenge nene belle vie afanda boule atala bi téléphone beta eloko moko boy ko tombola culture na biso ya Congo oboso to soka za ministre ya culture na Congo lelo nga ba makano belle vie ya kazala na conseiller na ngai pesanga no na matière ya côté ba théâtre culture et za ndenge nene po eloko azo sala bozo mona ngo lelo te. Belle vie TV, belle vie la kandi, on peut essayer 3 à 5 ans. Donc, comme l'homme le la Bollywood, oui, Bollywood, c'est le cas, on peut essayer Indien, bah, tourner un film na bango. Indépendant de Hollywood, et ça en Amérique. Et bah, Nigeria, ben gangoni. Yeah. Donc, comme ma site, beaucoup tourner film la belle vie la kandi TV, beaucoup TV, beaucoup salle, bah, ni beaucoup tourner film besoin vision la kandi ya mwana. Comment on a TV na belle vie ou amukete ou ni lelo eza na nini na comment on appelle ça ou eza na YouTube lelo non total la vision ya lobby sur la fongoli parenthèse oyo c'est parce que tant bozo cholaye bozo bokele ba mbokela ke polo bana na yo pour aussi lisa na ba voisin mais laisser na ba voisin ba no occuper ba ngote c'est faux communauté fongwa makafo za la international oza international au fongoli baninga cerveau yango belle villa kandiaye abengsi be étranger be na showbiz batali vision ne fo mona yango mona mwasi mokala misu kwa ba aigle au mona ka a des fois mati likolo azomona mokilo butonga okitaka ka boy même si bino ozo vidéo bomba yango bana famille bota bomba vidéo oyo 3 à 5 ans bokolukanga noko ya libota na bino Saint Figaro bokolubanga tata ozaka na raison. Vous tout fois dans total la rabater na biso total la bateau semso total bango boy maloba na ndenge ba jouer ba théâtre na bango directement aujourd'hui ba penser na ye ba jour à venir penser na ba jour à venir ezali nini résultat na moya ngwana o ngana ebisibino soki Belleville kanda sele loko wana te o ba kana za muta analyse ya mabe na bo sala analyse te. Je crois que vous comprenez. So dans le bimabe, bozongi selanga na sika bobenga nga jiga ba numéro de téléphone na biso ya ngoyoyo. So que bozunga noko ya famille botate Saint Figaro kombo nanga original. Bozwa B50 la million. Moi si oyoyo akomaka news ya Belleville ko na filmé. Pese bambote zali et passa zali la million B50 mon centre ye. Voilà. Je crois que vous malamu côté wana. C'est capable de répondre parce que laisse ba voisin na bana na bino ndako. Et on a pesi bino vision ya belle vie. Faut qu'on a dévoilé ngolo le téléphone tika no boza surpris que non site touristique moko site vous bimi bo place ba congolais ba tourna ba film ba théâtre na bango.
Voilà. Bambote na bino toujours bana famille bota tous la version Afrique du Sud so bolingi bokuta na bosanga na poto support to sala ba meeting ya ba réunion ya Belleville Kandi boluka biso ba numéro ya mona C bobenga Saint Figaro to bobenga la mignonne B52 to repesa bino ba directive de nya kokuta na ba réunion stratégique protocole sa famille bota awa na kati Afrique du Sud. Voilà. Sikoto lo ba makambu oyo mutema malamu ya mama la Kandi ndenge nini atindaka bato na ye ya famille bota bazala pe bakene pe ko support bandeko na biso na ba benga mamba bakuku. C'est parce que to moni télévision na bango ezo chité ezali ko kweya. To yebi ke bato nyonso tu wa minene olingo lingate bozala kana ba robot na banini na bino. Bozala kana ba robot c'est-à-dire ba abonné moko ba fantôme to loba. Oye ningana na ngote zala ka bo batala répéter. Mais tellement ce qu'on a la belle villa Kandi, il n'a n'est pas d'expérience à YouTube. Tala ba bolende bazali komata. Tala ndenge film bimika ka lelo lobi nango plus de 45 000 views na journée moko et en plus ils ont mataka kase komata. Ils ont l'accès degré ya musala ya série ndenge zali. Mutema malamu efutaka ozo pesa zo petit da flèche yango zongela ka biso er moko boy. Yoso to poli na biso mpanzi oyo to fanda. To bela makambo théâtre. Noko ya famille libota ngana lo bakinzonzi za bana nyoso to libota na ebisabino toza très bien toza na esengo place tozali bobanga na bino te noko famille libota na Afrique du Sud yo yazali neto ebisibino soki boza na besoin bokota kuto sangana groupe ya famille libota na Afrique du Sud c'est l'adresse chez Saint Figaro na la mignonne maman na biso oyo ya komaka penza news na kosa komaka penza makambo ya belle vie à côté là on a classe B52 la mignonne taka zotangisa ngap noko mobimba boy. Voilà, en tout cas merci beaucoup wana zalaki ba flash na biso siko tofandi awa va pour to lobela makambo nini oyo ezali koleka likita nini oyo Zuma Jérémy na papa ale bazaka osala zokota non assez système ba sous-marin pour to yeba information vraie to le mettre to yana bino ba soupçon moko boepo et bisa biso dire ba konifuati et pourtant tout ça ba professionnel nga chef grand journaliste d'investigation so boninga na beta ba borboard c'est-à-dire ba source na biso qui investiguer avant to bima to pesa binango na kati ya TV. Voilà, na pesika rambote maman na biso Belleville Kandi monsieur Tonda Sokali motema lam lokwa Marie na pesi mbote na équipe na yo mobimba. Voilà, B52 la mignonne info 16 mbote na yo pesi ko zali bo bosana te bo partager ka ba vidéo na biso bo s'abonner ka bo te ba cloche notification tango biso se kotaka ele la kesika bo zali bino motema malamu ya Belleville o atindaka même bana famille bota atindaka famille bota bo s'abonner na ba chaîne na bango po ba chaîne na bango etonda ba robot batalaka ba filmer na bango mon côté chaîne bandi ko koya belle baza même ko contribuer na récite ya bato o balingaka ete tala degré ya motema malamu bandeko ba bolingo to ko expliquer bino mbwa sui mbwa lelo awawa tomoni ba kronifuati ya ba côté ya bakuku bango na bango bandi ko soana so bolandi émission na nga ona sala ki lobby so bolandi émission na ngai ona bandaki ko pesa conseil na ba kronifuati na ba journaliste ya Sila Bisalo zaki kaka lobby na émission saki lobby ngana na B52 la mignonne to pesa ki bango conseil ba finga kabana na bino moko na noté na media bandi bo benga bo pesa bango conseil bo lukana no soki za ndenge ni po boyeba eloko ne zali ko kende bidi bo weleleki ko finga bango lelo awawa ba journaliste ba kronifuati contre ba kronifuati ndeko na biso mo seza kaona Johannesburg kumbona na nisusu mamu international totala na ka ngana na TV to benga na to komana ka pemso ba conseil mususu bien Saint Figaro ndeko na mamu international afinga mina tembe kaka pona nini amekaki un peu kopesa conseil na bato ba partout zwana o ba kota na ba jacuzzi mitakala balala na basi mibali na mibali ndeko mo se afinga mimbwa sumbo na ebisa yo na obuni loko yoko obuni tour de Babel koyaka
ndenge boko esi sila bokozongisa sila epai ya nani oyo epai ya Belleville bino bakoni fuati na ye bino bajournalulu susu bajournalulu na ye boyebi kosala mosala te lobi bopesaka mamusuki combien de mille awawa po asalela sila bisalu bapromo bapublicité kolobela ye po aza mpe ya bakuku mais lelo oyo soki otali liste na biso bajournaliste oyo bamekaki bajournaliste bakuku oyo bamekaki mpe korecadre système makambo na bango wana so otali baese bamida na makambo international bamekaki mpe koyimbola kosala mwa genre moko bo babongisa nanu bana wana bapesa bango conseil mwa mokie bino bakoni fuati na bango botikalaki na kati kuna na maison soki nayebi te soki sila batindaki bino toyebi te soki ezowutela wapi yo tolobi sila fa longola bino mosala bosala boîte moko bino na bino bakoni fuati na bakoni nini oyo boza koswani bozali kobunda to boza kosala boye bozali komatisa biso bana famille bota kaka bo tala ngebu tala ndokoma ngebu kaka bo zomata na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango oyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na baleli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé
Oh malalela Kina sala minyono bongoli yango 0 lobezalaki na 10 senado yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa bebe na mbuma basala ba chaussée kaka mpona ba voiture te